Oui, bonjour peuple congolais, tozali lelo le 8, toye na ministère na biso ya réveil patriotisme, toujours na mingi lelo, esprit congolisme et kota na peuple congolais. Vraiment, nous avons fait un effort, ya ko lela pe ko respecter mémoire ya M. Tshisekedi. Nous avons passé une semaine na biso, ya ko rendre hommage ya ndeko et papa na biso otika biso. Maintenant, Moussala, il faut tous la Moussala la République démocratique du Congo. Tokozala te, kozala place moko. Par contre, les Congolais Moussoussou, bazali ko kufa loko la papa Etienne Tshisekedi otiko tika biso na ba Congo, na Congo central, so diza bato boto kabola mboka, biso toyebi ke ezalaka toujours ba Congo, ndenge tozali koloba ba Zaïre à l'époque. Nakanisi lelo oyo tozako s'adresser na peuple congolais. Il faut bolingo ya Congo ezala na kati na biso oyo tozali komi benga tozo benga yango congolisme, amour du prochain, amour du pays. Lelo bandeko na biso ya ba Congo baza kokufa na lingomba ya bundu ya Congo et déclencher guerre ouverte avec Hippolyte Kalamba alias Joseph Kabila na leader na bango politique oyo azali Mwanda Nsemi apesi bango pe alobi vis-à-vis na peuple congolais que Congolais akoki kozala président na Rwanda te. Pourquoi biso ba Congolais tozali ko accepter Rwandais na tete ya mboka na biso? C'est une parole à féliciter beaucoup de Congolais bazoki courage ya koloba makambo ya ndenge wana te na République démocratique du Congo. Beaucoup de politiciens ne osent pas à dénoncer Kabila que c'est un Rwandais, mais il appelle toujours Kabila, c'est comme si c'était un fils du pays. Alors na lingomba na courage ya Mwanda Nsemi to limbisi na makambo ebele oyo elekaki liboso po azwa engagement oyo biso ba combattant ba patriote ba résistant to bana obele la banda kalake Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila azali Rwandais pe manda na ye esili. Mais manda esili parce que tozalaki na bomoko te yango esali ke to pesaki chance na le 19 décembre. Par contre, les patriotes, les résistants, les combattants étaient d'accord na départ na le 19 nde tolinga tokufisa bande ko massacre ezo salema na ba Congo yango ezo sala biso pasi pe to bandi réveiller lisusu pona ko dénoncer ndenge Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila azali ko boma bande ko na biso atiki na Kivu akomi na proche na ko boma bande ko na biso ya ba Congo. Ba Congo balobaka te, ba Congo bato ya bwanya, ba Congo bato ya respect. Akomi kokota esika oyo totielaka motema, totiaka bandeko na biso oyo bazaka na boboto, bakomi kotia bango miso po basisa bango. Alors peuple congolais tozosenga unité ya biso ba Congolais pe ba résistant pe ba combattant, tozala bomoko, totika division et politique Kanambe akomi ko se charger na peuple proche de Kinshasa. Alors tant bandeko na biso ya ba Congo bakosila, bako aussi sa ba famille oyo ezana Kinshasa. Oyo tozoko yebisa bino pe tozokebisa na ba politiciens oyo bazako sala manœuvre militaire, manœuvre soi-disant que l'accord de Senko et qu'on peut s'abuser quelque chose. L'accord de Senko et qu'on s'abuser et l'OT, l'accord de Senko, c'était pour glisser Hippolyte Kanambe. Aujourd'hui, les lots où ils peuvent force, il y a un les lots comme Koboma de Soussou, bah Congolais. Ceux qui va policier na biso à Congo, bandima biso tout ensemble le 19. Tobenga na Hippolyte Kanambe pe asa kendaki na ye de makambo yo na ba Congo bato bakufite. Alors bandeko tozonga sima tolanda oyo ese le quartier mais to vanda sikoyo momoko. Totika kibungai, totika boye. Ce botiki makambo wana bokoti na esprit ya congolisme, amour du pays. Biso nyonso bana ya Congo tozala momoko po to attaquer Hippolyte Kanambe. Yango tozobele la mikolo nyonso na ba Congo awa. À 300 km, à 150 km de Congo, de Kinshasa, bakomi kopema bandeko na biso. Bozolo banini, tokozala immobile na matanga kakate, il faut bombo matanga ya papa Etienne Tshisekedi boti yango na frigo, tolanda makambo oyo ezoko lekasikoyo na kati ya ba Congo. Comme matanga ya papa Etienne Tshisekedi ezana na mbiringa politique moyen ya kosala autrement ezate, vous devez mettre le corps à côté et les politiciens nous tous ensemble qu'on s'organise avant et bembe à papa Etienne Tshisekedi et kendebo kendeko
encadrer le peuple congolais qui sont en colère, Bengana Hippolyte Kanambe. Parce que le corps de M. Tshisekedi, ça va donner beaucoup d'impact sur la population ebimi, Bandanjili, Ti, Nalimete, Nakanis Hippolyte Kanambe, à Kokenda avec un modèle, et à Bissonionso, politiciens, combattants, résistants, Bisso tout ça, la Simako, Simaya, Congo, Simaya Équateur, Simaya Kivu, Simaya Lubumbashi, tout ça, bon, Moko. Yango ekosala biso Hippolyte Kanambe atika koboma bandeko na biso ya République démocratique du Congo. Alors botika mascarade ya politique bozoya bamuso bozote misapili kolo kolobaloba izangatina bozo sala eloko te kaka ko se capare kaka na ba idée moko epola. Par contre ba congolais bazoko kufa na ba Congo. Les choses jamais vues na kata République démocratique du Congo. Tout comme tout ça, on a un peuple barbare dans le Congo. Mais les Congo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils ont déclaré ouvertement qu'ils ne veulent pas de politique Kanam. Ils doivent partir chez eux. Il y a un moment, il y a un moment, oui, Mwandatiem, il avait fait ça. Mais nani a ça la erreur na mukili o ya se. O ya kotomo la musapike, nano abungate, nano asiportaki makamba mabete depuis Congo et Banda. On s'en fout. Il est fils de pays. Azongi na Monzela, nous devons le soutenir. Botika hypocrisie, botika kibungai. Donc, botika musala na bino, boza ko intoxiquer peuple congolais, kaka bino, de nanzela na bino, de faut besoin pouvoir pour Congo ça la bien. Jamais. Toko soutenir muto ya koya na parole ya libération, toko soutenir leader oya koya na ma parole ya Manduki et politique Kanamba zo boma congolais. Mais pourquoi pas biso ba congolais tous au courage à boma bangote? Pourquoi ba millions ya peuple congolais vendre na ba banque ya bato mususu? Bozo ba misambongo wana te, bosi biso Manduki bo luka ba relation. Nazo senga na bana ba konzi o ba dirigeant mboka na biso. La famille Mobutu, la famille Lumumba, la famille Tshisekedi, la famille Kasavubu, Nabana ya Muse Laurent Désiré Kabila, Oya San, Bosangana, Bofungola ba banque na bino, Bozana Bambongo. Bosenga peuple congolais, ba volontaire, Botia Mbongo, loko so sanga biso ba congolais za Mbongo. Population za na Mbongo te zo souffrir. Biso na poto to za na Mbongo te. Et puis to lingi ko se organiser te. Zanga Mobutu bimisa Mbongo. Mais c'est une séquelle d'attaque qui est un héros bima. Bana Lumumba bolu kambongo, bona ba relation, bana Kasavu bolu kambongo. Peuple congolais s'est libéré. Ba politicien congolais boyi bambongo, bobi misambongo. Ba Congo ba komi kokufa, ba ndeko na biso ba komi kokufa. Ba sala nini? Ba kokoma Kinshasa kala mingi te. Bino ba tubozo betaka kibungai. Oh, biso boye, ya makambo mbongo, ya makambo sacrifice, makambo parole, mutozaki na parole, vie tien sekedi akufi, botika makambo. Vie akei, boko mona kaye lisusu te, to sangana, to zala bomoko, to sima Manduki, to za 80 millions, barone bako boma biso bongo te. Soki bapesi kaka mwana moko a Congo Kalashnikov, moko toko kota Rwanda, Tanzanie, Burundi, bango tout, toko écraser bango. Et ça esprit, peuple congolais faut vous en esprit. Botika maramboana. To vanda place moko, to solo la kindeko. Botika babuzo banabino wana bozo sala. Na minute oso wana amura Congo te congolisme koti na bino na mitema te, boye baki Congo za liberté. Et politique Kanambe a continuer ko bare bino. Et pas so barango nanko, s'en fout de vous. So bozo kanisa, bozo la politique na mungu na wana. Botika bato basala ba trahir Congo, bakende kuna ya pas de dialogue. Senkope akanga biloko na ye asisa ba congolais. To ane suna posa na ngoti, muto azaki na parole akufi na mamboana. Yo kansi ba ko respecter nani susu. Congo donc senko kanga biloko na yo, tika peuple congolais dans la mer. Ndeto ko vanda sikoto ko bele la bande ko na biso tu ba na mbongo. Mututu azana 1 euro atiaba. Congo to komi ko kende na donc extermination et bandit. Bazali so musika te ba komi na ba Congo. Tango manatembe ya sengi ke ba congolais tu boza la simalikambo yo. Photos za simalikambo. Et si lité bazo bomba bande ko na biso lisusu na kananga. Na ba chikapa kuna.
ba milice baza kuna ba peuple congolais bokangi monoko bovandi nye babomaka bandeko ba congolais. C'est le moment pour comprendre que le peuple. Tous allez qui na Belgique mais c'est sécurité tout ça qui ba millions ba personnes congolais. Mais ceux qui vont se réunir ndeko tous allez qui wana mututo azotia 1 euro na na caisse et pas mutu moko to kozwa moyen ya ko libérer Congo. Et c'est souvent un dialogue ti. Et comment makambo sikoyo ba politiciens na ba combattants na ba activistes na ba patriotes na ba résistants to sangana place moko to bunda to luka mutu oyo azali na moyen ba peso ki bazana moyen na République démocratique du Congo botia mbongo to bunda na ba Rwandais mascarade tout ma belge ba osala la biso et ça flatterie o tout bo moni wana bazalaka na mwana wana alors ceux qui biso ba congolais to komi na boule to kolongwa na esprit ya mundele o elobaki boye ba analyse politique tout so lembi peuple congolais boté lema côté lema wana ça côté lema ko se réunir tous ensemble o ya fils du pays bolongola ki mutema mabe bolongola ba haine nani oyo asala mabe te na Congo acha musapina likolo batutu basala mabe. Mais ce n'est plus le moment de juger. Oh, Kingandi asala kingaboy. Oh, Kingandi asala kibisoboy. Non, c'est pas bon. Pour na kolakisabino ki na mukili nyoso balimbisaka. Mama bobila dawana, mama Marthe bomona ki bango na matanga. Mais Mobutu asala Tshisekedi mabe, Tshisekedi asala Mobutu mabe. Mais na bolingo wana ya République démocratique du Congo, to sokola ki maboko jour wana ki me koti na kata famille. Siko biso batu to sali kutu mabete. To bomeni ba famille te to beti baninga kutute mitema mabe o tozana ngo ya nini pour na ko libérer mboka na biso soki yo lelo komi président de la République ya mboka na biso eza sengo pona biso ba congolais et puis qu'on a la leader ezali kopona te que non azali membre la famille obe descendant kinga non eza koyeba ko solola na peuple et voter yo yango ko sala ke yo za leader yango na sengi na bandeko nyoso ba ola nanga na bo ba kola nangai bo partager message au congolisme amour du pays bolingo ya Congo ele kaliboso ke fanatisme ya kozala ya bomoto o fanatisme nazali mutu aboye il faut liboso bolingo ya Congo amour ya ba parti ya ba idéologie e ya na sima tozo senga na bandeko nyoso ba Congolais ba ola nanga ba Congo massacre toko sala boni tango bandeko na biso bazoko kufa toko kangaka munoko to bana kolonaka ba idéologie ya batu esimbati yango wana devoir na biso nyoso ezo senga to sangana to sala bomoko pour to libérer République démocratique du Congo to suto lobby mingi batu bazana ba moyen batu oyo balingaka kozala ke to tia bino liboso Congo yango wana ezokufa botia mbongo eza makambo mbongo o ngai to na minute to kofinga so mutute to boy mutute ozo comprendre to kofinga mutute to boy mutute to lobi mutu oyo alinga comme leader asomba manduki achango na disposition peuple congolais au bombani place moko bana Congo basali musala to ko remercier to ko benga yo to tio place wana so oza congolais de sang et de père et de mère. Tu es président de la République. Si vous êtes congolais, moitié papa, maman, ce qui nani, comment ta ministre, ta première ministre, comment bino bolingi ka ko la poste de la République, il y a le président de la République. Donc ils ont intérêt moi au visa. Bonyo ma peuple congolais, non. Na minito yo, donc tu rolinga le souste que non, si vous êtes congolais de père et de mère, vous êtes la président de la bisoté. Vraiment, il faut la fils du pays à 100% pour le président de la bisoté. Wanende, il y a liboso. Si vous avez un bon Congolais de mer, père nayo centrafricain, tu comprends, vous avez un Congo, vous avez un ministre, vous avez un poste. Ceux qui ont Congolais de père, de mère étranger, vous avez un premier ministre, PDG accompagné problème, qu'on visite que vous avez un président de la République. Non, vous avez un bongo. Tous vont ensemble, tous solola, bino bato ya mayele,
bopesa biso bato oyo bazoba na bino bomonaka biso bazoba tokosimba manduki tokobengana congolais tokobengana rwandais wana moto azoboma bacongolais na bazaire makambo oyo eza makambo ya kotelemela eza so makambo ya koloba moko te yo ngai nazosoutenir kingani makambo wana ya suste makambo wana eza suste bato wana nde baglise na bango Hippolyte Kanambe le 19 alinga akende eza makambo awa eza makambo kaka ya mwete tobundaka na bato wana so bino bokokanisaki bokosala politike na Hippolyte Kanambe pendant un an oyo bato wana bazo omoni nazoyebisa peuple congolais vérité bato wana baza majorité présidentielle bacongolais baza kuna ils sont plus intelligents que biso bato en opposition pourquoi biso toza na bafitilité entre nous. Par contre, un bango bazo sala na mabe et so bima libanda te mais bazo so compromis baza toujours derrière chef na bango Hippolyte Kanambe. Mais biso ba congolais toujours ko kutute koyoka entre biso ba opposition vrai congolais pour te libérer Congo non. Car soana komimona kusala kibungai to lembi makambo wana. Alors to senga ba congolais oyo azana besoin ya ko participer na libération totale ya République démocratique du Congo. C'est le moment to lingo to rassembler to se rassembler to so salle to belela et ko sala mana Paris salle ya munene to senga après ba tutu boya na ba parti politique na ba nani na ba chef ba parti boya mutako beta mutu azana eti. Donc, en tout cas, quand on est congolais, il y a tout ça. Mais on est ti, tout localité, tout tient bongo, biso ba pauvre, tout tient 500 €, ba riche, tout tient 1 million, ba moyenne, ba tient 100 000, ba to ba coupe, ba tient 10 000. Tout kangilar, vraiment là, makamboza bongo. Tout continuer bongo te. Pour massacrer Salama na Bazaïr. Ils sont tristes. Mais c'est Etienne Tshisekedi est parti. Botika akende en paix. Atike le biso devoir ya monene to libérer Congo. Mutozala ki pacifique yewana. Abana olinga na ebitumbati. Mais biso tunde to aliana. To olinga siko to betala na barande corps à corps. Chef azaki liboso akei. Alors biso oyo to kende corps à corps. Bamususu bazaka pe na mambe bazaki na rassemblement bayebi kobunda bitumba bakobunda na biso bakolakisa babato bayebi kobunda te tokobunda na bango toluka moye toluka manduki à gauche à droite tokosomba manduki partout dans le monde pour te libérer Congo na biso massacre leki ba Rwandais baza muke comment biso tous belé tous na unité te bazo dominer biso ba Rwandais bako soki tolobi tokanga motema tana ba machete bango na manduki tokofongola makolo tina Rwanda pe to bare bango tout to vanda biso tranquille. Mais bino bozo banga na comprendre te politique basala ka yango na mupayati politique basala yango jamais na occupation pour ba soda na bango ne bazo boma peuple congolais. Mais ce qu'on peut faire la politique par rapport à gérer comment, on a répété à gérer comment parce que nous sommes infiltrés jusqu'aux dents. Bino bato bozoluka pouvoir par rapport à quoi? Pouvoir pacifique et politique na arme aussi mbaté parce que yé aya na tembe asimba manduki aya na tembe na mboka na biso. Mais donc il faut qu'on bimisa na tembe. Bino bozo kansa boko libérer na maloba et l'autre via tiki biso. Combien d'états via bundi na maloba? Il faut payer nos leçons. Ingeta, nous sommes ensemble avec Bundu de Congo. Nandenge Oyo a dénoncé Peazo Kobunda. Mais le reste, on s'en fout. Il faut mandatemi Nambatunaye basa na discours national. Et l'on teke ba Congo, biso ba Congo division na Congo Goya Kate. Yango moni bato mususu bazo sala sambla bazo mona bazo kansa Bundu de Congo et ko kabula biso ba Congolais o bazere ko za lukuta Congo et ko kabwana te. Ezala ngo kaka lukuta to ko sana jamais Congo to ko kabwana. Mindele ba ko kate ba Rwanda ba ko kapete. Donc c'est le moment tout se réunir biso tout soutenir ba Congo, tout soutenir Chikapa, tout soutenir Kivu, biso tout bana Congo, tout ça ensemble pour tout benga la bangona, tout vivre dans paix na mboka na biso ingeta. Je vous remercie.